Naomi Lotanda. Nalaki otela na l'oiseau d'or. Bonjour Arlette Mouchia. Moi c'est Angolou, bonjour. Ici, nice quoi, merci beaucoup. Francis Katamba, merci beaucoup. Ici, nice. Manager, oui. S'il te plaît, benga lelo, azo benga nga, azo interrompre nga live. Grâce Morgane, Bonnie. Francine Boyo, je t'aime aussi. Hein? Ah, tu as bien un quartier. Ben, peut-être il a quelque chose à dire. Bonjour Salima. Sheila Omari, Mitou, Joueli Kambouni. Vous avez un problème, tous avez un problème. Merci Martin Luther. Merci Christavi. Merci José Vincent. Le Warrior suprême. Bonjour, bonjour. Bonjour Kezia. Bonjour Grace Finda. Merci Nissi. Oh, bonjour tout le Brésil. Je vous aime tellement. Bisona binombo kase moko. E kabol biso be maite. Tata bo moko ekolo bo. Salut Brigitte. Bonjour, insiste. Ça me saoule. Voilà. Je suis assise au bord. Madame Christelle, nde na o filmer boye so na su batu mabete. Bilobi. Neti yo na ye mabe. Non, bango ok. C'est l'oiseau. L'oiseau d'or, non? L'oiseau d'or. Oui. L'oiseau d'or. Eh baby dondo yo bongola ngai. Nakata kovo na zaka kitoko. Te lelo l'oiseau d'or e bongola ngai. Baba ino no sokola mutu. Bon niveau ba nikinga mutu na ma moto. Na mo ka neti ba tika te. Solangoi, oui oui, moi lingwala, moi Saint-Jean.
Merci. Oui, oui. Bah, tu vas bien, on va casser aussi ça, mes bottes, les steaks. Bonjour Esther. Batunanga. Bazobenga nini ko na ndako? Na ndako kuna batina na bagelo bazobenga benga ngai. Balusela nga boya na telemisa telefone boya. Merci Brigitte. Ah bon, nous avons un monde des arts. Ok. Kota quand? Quand monde des arts de Sissi, voilà. Bah, il y a beau venti, le monde des arts. Dingo les anneaux comme qui veut te bana bisognoso. Va bien. Batsaka ya rose. Ndelo ba obengela nga pena neti kambubongo. Voilà, je suis là. Mais pas bon, on n'est pas dans ce bord.
t'aime aussi grâce à Bongo. Love you too, Curtis. Aussi là-bas quoi. Il y a quand même une danse. Curtis, tika zala wana zo se defula zo tala ngai yo. Tika zala wana. Ata finga zapi azaka awa ta star na yo. Tika e kolande te Curtis. Ta loiseau dans sanga suki tota avant après. C'est que ça va donner. Before na after. Why? Je t'aime aussi, chérie. Ancham, je t'aime aussi. Merci. Ma tombe de tempête, mais on l'a pas. Viti konda juif noir, bakenge la raga, chate. Bakenge la bango chate. Bazo banke. Deborah Lemba, ne parolaka coach Sovic. La parole à coach Gislovic. Un bon maman qui a la vérité pour le poulet. Ça va pouvoir rien. Ah, attends, finate. La vérité pour le poulet. Attends, énergie Maltito XXL. Il y a quand même un top, il y a un top. Jaune, ananas.
Top banana. Je suis désolée, ce n'est pas live la côte ça va tout dans la vidéo. La côte ça, t'es vraiment désolée. Si tu as quelque chose à me dire, tu peux commenter. Ah, bisous dans mon athée, certes, mais dans mon. Je t'aime aussi, Louise Bondala. Non, mais les Nami Kazali Baodoka. Nakama watu misusu. Oye obanjo finga nga nazo kipe ote. Ozo tika te. Oh, Judith dit toutou. I love you too. I sing and do I love you too. Shaumba Nielelo, I love you too. Yolande Makengo, oui, je plein de bisous parce que j'ai beaucoup de gens comme ça qui m'aiment. Beaucoup de gens. Même Dieu, on l'a pas aimé chez tout le monde. Bisous, bisous, Cécilia. J'ai beaucoup de gens. J'ai le Dorcas à Célé. J'ai des Judith Ditoutou. J'ai Armik Falay. J'ai Nathalie Koutika. J'ai beaucoup de personnes comme ça qui m'aiment. Regarde. J'ai Saint-Tiche qui boutou la grâce. Tu vois? Donc j'ai plusieurs personnes qui m'adorent. J'ai Boboya, Malinga. J'ai Tania Pembe, les bacs. J'ai Arlette Mabranqui. J'ai Emel Lorenzo. J'ai Mimish Kalakala. Donc, j'ai plusieurs personnes. Persévérance Moussanda, love you too. Tu vois, Mimish Kalakala, elle a dit elle m'aime autant, elle m'aime très très fort. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'adorent. Bino mobo pour mon naka na ba commentaire na otanga. Bon mon ake bato ba linginga ba changer, za batu ba okota, batu ba linganga, batu ba tia ba cœur. Mais bon mon ake bato ba otia, bazo finga, do ba ko sa tabi balé mais bazo zonga kaka. Bato ba finga za ndire peka ye mokonde azonga. Imbolo abini. Mama Naomi, yo bongola ngai Naomi Mbolo, babi samedi bisonyo surtout na anniversaire à moi là. Farida Mbolo, kanga Naomi, kanga ba chaîne. Farida Mbolo, kanga Naomi ba chaîne. Marie-France B Ambikai, Boni, je t'aime aussi ma chérie. Eh, baby étant non yaka bona komi à libosoir. Narika alarme. Ya ambulance soki ya nini, soki ya sirène, soki ya nini. Wa. Bakonga penga mbongo te. Oyela na caché bon. Bakonga kala mbongo ebelo ebi bakonga lekinga mbongo ebi.
Karine Moutoni, je t'aime aussi. Bonjour Guigui Lessa. Bonjour Océane Tomasio. Eh, ebi kena ya kabuna moni sirène morozoya. Enge tout abiso. Ah. Na ici papa na tout abiso pena. Obala banzela bon banzela. Na ici ba honnête ba sirène o toi qui na mo besoin avec matadiki bala kuna. Siko na ngana tuna. Na matadiki bala tangu ba kero zwa batu o ba kufi ba mama wana ba kufi ba héroïne ba kufi wana na matadiki bala. Boké reçoit on a 207. Donc si je comprends bien, bato o ba kufa ki boko tse on a 207 bokende na bona morgue na klaxon. Donc on va comprendre. Si bokende na bato ba kufi, bokena bango morgue. Donc bokende na bango na nini kasi? Na klaxon pi 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 pi. Longanzela. Mambo soni penesa mambo kola. Mambo soni makasi. Bobete la biso ka masolo ba million. Mais attends bilan ça pas mbéate pour la même bato. Boaka détourner ki 30 millions. Ba million ezara wapi on a mona rangote. Elle ga côté ni. Ezara détourner ki 10 millions. Oh, détourner 30 millions. Eh. Wabandoki. L'oiseau d'or va te gâter ma client. Bah, bois qui a mangé. Non, bouger, mais bon, le tanti, non, bouger. So kuna mama emetati ata yo mo peno so bougete na bougete ndeni na bon moy na cadavre te na bougete ndeni moi ba lo ba non impolitesse science tando kyo lo balanga fala kufa ta kufa yo defa yo kufa pena yo na famille mo bimba bo kufa ta. Alors, je vais faire un peu na ko peso kanda bongo fino mobimba taka okufa liboso langa. Eh, musenzi za mino kutu musenzi liboso akata musuni na miso bato bonga ka jinde musenzi. Oh, naka lombo ya des nouvelles oh ya mutu. Tabino bongo ba courager. Bino maman bino ko sacré na français. En raisonnant en français, tu peux sacrer en français. Mais tu peux sacrer en français, il faut raisonner en français. Il y a des nouvelles, il y a des ivoiriens comme il y a maman bino. Ah. Bon, il y a bino ba tondolo na bino na ba zemi na bino imaginaire, on a beau travailler tranquille. Même si bino oh, même si bien na bi mais moi ba sirène toi qui ba besoin ba tadiki ba to ba okele na ba to ba même ba corps na morgue kuna toi qui na besoin sirène makasi. Moi après que ba héroïne na biso pe na ba maman na biso ba bukela biso mbongo to lia soupe. Ba kufi le roi papa mbala scène. Ba kufi na scène ba bilombe. Mais bon, ma bonne morgue na 207. Bon, le canard embouteillage na ba sirène. Ouais. Quand tu vas qui sur sirène, elle est président de la République comme ministre. Tu vois moi la sirène, ba tu as ce la sirène. Et tu as quand on appelle ça la sirène, comme ça la bandoya la sirène. Sur la moni voiture exacte à tirer na taxi. Sur la moni taxi à tirer la moto. Bon ba moto et la musique la sirène. Coin. Bon, ma bomba si condenge banda. Bon, ma bomba si condenge zala. Niveau na pia bino kanda. Na bi que la pesa bino kanda makasi depuis à 600 bino. Bonjour Davariska. Hey yo, bonjour.
Moi, c'est mon gongo. Il y a. Comment il s'appelle? Si tu crois que j'ai eu fort. Garou. Voilà, Garou n'a pas moi aussi. Oh, Garou à moi aussi. Et je lui dis tout, si quand ça fait qu'il y a moko bundana au final quand il y a mo ya muto ça ta musala ye moko. Basi la kuna baza suta tika quand il y a moko bunda. Tika ya zakaka nakati ya 352 za kati. Au moins muto au final quand il y a moko ba occupé te quand il y a mo muto au final ba tuno so au moins muto occupé wana. Tika final na bébé ya au final. Ya ka chérie s'il te plaît. Ko si ya dit tout te ya au final na yo. Finga le bébé, ça me sent que là on a moqué. T'as qu'à la foutre à côté mon salaire qui toko. Finga na bébé. T'es beaucoup yaba bilo moko pena moi suki mute moko pena. Ne toko bata se nani. Okuta pena muto asi pena Amélie secret à Mulangi. Azu Mulangi ana bois qui a na boulevard. Mais bah au combat là si maya bois qui nous l'a dit. Ah. Ok. Maria de Gracia a coupé le papa nae. Papa Jérémy Mangindi Lambandi. Oh mes condoléances. Mes condoléances Maria de Gracia. De cœur avec toute la famille, vraiment, au nom de toute la team America, mes condoléances. Mes condoléances de Gracia. Eh! Batinda na bango kutu moki mbaba bazo de ekukao yo sangala ko isabuta la ponge tala muto abeti azala facilité tika bitumba mais muto ba beti aga facilité tika bitumba te bido boko mona tiki ma otinda ba piona SS nga so eloko loba te la loba na bomba 928 na kati ya garage donc na loba de ade na nga na fait au finga te ya ngoni na ngate et c'est bien ouais fait kalo mo finga non na ba no finga te ya na batu misusu pena ministre nani mobali ya mwana mozito nani Patrick Muyaya ministre information so ministre information pena telemeli pa ba journaliste misusu bazaka ba certificat o ba ya na YouTube ka ko finga to tika droite. Tout les jours, belete. Bozanga musala osala, batele mena bino finga bozelo te. Au moins te boyi banga émission na loba te boko mo finga ngati le bozwa liboma. Ya bongo, bonne loko osala te, bonne loko pesa peuple te, bonne loko pesa public te. So ba pexi bino finga bola linzala te. Na batu boko la ba bébé na ba leki na bino boko la ndako. Bona shot ya finga na bébé. Finga taka fo balia. Nous avons la côte au monde. Nous avons la côte au monde. Nous finissons la bino. Si vous voulez, c'est ça. Au bout de la chimbo, vous voyez, on dit, boyena boyena tu vas bando critiquer, on est tu vas accuser de moi na mabe mokimomba parce que na loba vérité. Au moment où maman na bango finga toute leur vie, na ba te ba bosala. Na yo lo maramna ete poni bozasio na lo maramna nga bolingaka o lobisanga ye bolingaka osali encore sili makasi likolo niveau sili apia bino ye exhibition akoki sasaka nde tovandisaka nini baactualité na bamatière muka de la presse boni matière kuna matière kuna boni e bato aketo bato azua bato aketo bato azua bomelaka mpe mai kama masanga bato aketo bato azua bosalaka mpe baémission kaka kofinga
Bah, journaliste sans actualité, journaliste à comme. Bon, le même ça comme moi, journaliste, c'est quand Chantal Kanimwaza. Alors, on est allé là. Non, il y a peu de journaliste. Mais bien, on s'en a comme un journaliste. Ah, journaliste. Yango, Fabrice a inspiré, elle a bien appelé ma chronique froide. Elle a vraiment inspiré ma chronique froide. Dans l'actualité, tu es bando banda du cas comme moi. Nga air autant, t'as un bilotin. Niveau aussi, les là, là, on va bien payer quelque part, hein? Et puis, que bonne raison. Eh, ma bossie là. Merde. Au moins 2022, so Monica, journaliste, moi, Tingamika Mambo, finga sans actualité. Mariam Bagoudi, ba journal Fouatou, ba journal Foulou. Toi, 2022. So Monica, au moins 2022, Kofi Etikali a ban na Mickey. Kofi Etikali a ba Ange Terminator, américain engagé. Kofi Etikali a ba bébé. Net ba biso ba mama boy neto ba sa ba mbula boy toki na kikoko boy ba mami lo ngabu. Ponga na mami nga na pena mukolo. Nga pena na mukolo. Kokolo ya grâce mingi ba kufia ya. Akufia bele. Na pena mukolo ngai na mama mobimba ye. Mwende ko fe mbatata mobimba ye ngasko na mama mobimba ye. Na mukolo makasi. Bonsoir. Oui, la moi. Bon, Maëlle, merci beaucoup. Un mot. Dans 2022, ce monika journal froid, Timorobo. Journal full, moi, Tingamika Mambo, fin, actualité à te. Créativité à te. Innovation à te. Bien, on a la créativité. Na bongi c'est la bine lo moko na bisibino team America bolela. Botanga banda ku bolela ndeto bando tala tota belle vie tolela. Mwende belle vie ale lisa biso banda nde bolela. Sikobino bato banga makamute. Ndeni likambu na ngabo obi boza. Non, je suis quand même forte. Je suis la seule personne au bo finga bo modifier au finga bino. Tu sais manager? Je suis la seule personne au ba voisin ba finga ba modifier au finga. Ba finga nga ba modifier au finga te biso ko to finga ga ete to ba de ga ando kali ya mama na e ah do ba finga mama na nga ba baluso ba bige ba lobanga na ando kinalia mama na nga oh do bino be bo sere bo reniara la bo wangani mais na comme ça bino suka te bi pourquoi la comme ça bino suka pour la ina raison au moins la vie na mokili onde to tambola bo lukoza na raison soko ka na raison na yo ata na l'état. Nous avons baloba au Congo, mboka mibeko te boyena boy. So aka na raison. Ata mutu ayaki wana bo sambana so na mbongo so ndeni. Mais yo so o préserver ka raison na yo. Yo baloba na mukili o sabolam. To éviter sika ni yo kende. E sika ni yo rozala. O mukili o sabolam. Na mokili faut sabolam. Vivi na yo moko do komi ko sango le roi ya concurrence na bato. Comment t'es normal?
c'est mon tabot c'est seni bomo tage nga bomo lobaka nanga esa nini ah kobota ko sente boko misabo e bon se mobalaki ata boboti seni ba sente bino ko sente sila otoke tika bino pa mobali bozela tozwa bino eleka liboso toke pazaka liboso ayekede toke leka liboso kokendo lakise pa mobali ngai nzambe tebela kopona eloko te oma moto aza na zemi ya kosente mosala yango fiere ah na préféré na komanga tati ya 50 soka ya kosente seke nazanga mokolo kusu basento nde babe vomi basento na bobebe oma so botino na bomwana to comprendre wa mwa muke etu bakosaki omeyaki mokolo ya mama bongo ya mami bongo pas seulement que basente o na ménopause pas seulement eza ménopause mobali awangani yo pas seulement bawangani yo baolobake bakobalaka yo te ome oza fiere ya kobota soit disant basali yo soki insémination c'est comme longo ya kanini nalobi yango bien mama ese nini kobota ya normal maman mo beaucoup en face à hypercri moi na botaka chaque année ce ka bota teki moi ali boma face à hypercri babia botata ba 10 fois ce ka bota teki moi na bota teki moi tellement muta bon ana excès de matrice excès de tremplin excès de fœtus excès de fœtus. Arrêtons s'il te plaît. Au moins la vie, c'est pas tout le monde qui va ça tout. Il y a un monde qui soit botami, babenge mort né. Donc à ça les loroté ma botami kaka. Donc et lobby que na vie na batu suba botama bossa ma nyostom ki. Mais na batu suba botama bossa ma nyostom kilité. Yana mutu mususu abotami akoli atangiti na 6e primaire azuka certificat akufi. Yana mutu so azu diplôme akufi. Yana mutu so 6 licence akufi. Yana mutu so nuni. Yana mutu so pata atanga te. Yana mutu so atanga. Donc eza bongo la vie c'est ça. Yana mamnyos tout est ça mais la batu nyonso. Bisonyos tout endeto bala bisonyos tout endeto bota. Bisonyos tout endeto OK lola. Bisonyos tout endeto OK lifelo. Donc vie eza bongo. Insémination ba maeli. Donc c'est ça. Vie eza bongo c'est progressif quoi. Donc eza ngo te ke mamnyos tom kilio mutu nyos fa ça non. Ça tu vas payer mako, tu vas avoir problème sérieux. Oui que on m'a dit bala ba maman ba kufi. Tu as un problème très sérieux. Nanchili kuna sous accident. Quand tu as un télé kuna sous accident. Donc tu as un problème belé. Tu as un problème très sérieux. Non bien. Bino boyebi pe ngate mutu bolo ba kwambwana. Nako senga bino pe preuve accouchement. Donc boko bino te bo memi bébé. Utika ngako poni bolu ke na ba problème. Na bona ngako finga na bona ko loba na mamna bino te pona ni bolika na loba mamna bino. Na makabino hein bolo bana. Je vous manque hein. Utika ngana na l'oiseau d'or ba sa nga suki. Ba kainga da suki na perruque na ba poser na. Madame Christelle ba makienga. Ouais. Bozo after Camille. Belle nana. Yvette Kalombo, belle nana de Kim. Nina Beauté. Aïe, américano, à vie quoi. Américano à vie. Ta kutu ndena aboye. Wewe ndena zaboye. Na tie filtre ata morote donde bo mona aboye ndena zaraboye. Na tie filtre te parce que na salon l'oiseau d'or, bon sanga suki, bon maquillé na fona zala naturel na zala vrai. Parce que na salon l'oiseau d'or. Siko
oya bino botika bo bino nyonso na mama bino na bino bana bato bakima ti botuna era Ramsès dali nga sanza bato bakima mbangu botisa bato bavanda pardon boni kuna Nina Beauté, merci beaucoup. Netira kutuma mneti ba beauté wana na tala ngo soute. Po muto ko za belle te mi lo be la belle. Po so mi lo be da ko belle se yo mo yebi ke quelque part oza do belle te. Ngaso ba bilo neti ba belle wana na lo be la ngo te na linga cerveau na ngo le gars. Merci. Non, merci, c'est bon. Je vais goûter les 3 savons. Merci. C'est comment? Tous ces années, j'ai pas dit que je les donnais, même s'il n'y en a pas ici, je vais aller chercher de l'autre côté. Ils sont. Déjà ça le couleur, je viens d'avoir ça. Je viens changer. Même ça c'est bien. Ça va. C'est ce que je dis. Quand je suis allé acheter les choses, je me suis dit, il y a un truc qui est avec votre tête. Vraiment. Merci. Merci. Oui, ma maman Ave Maria. Ma maman chérie Ave Maria, elle est où? Vous que bien la maman Ave Maria. Baby, c'est moi, Naya Zolukai. L'oiseau d'or est un périco. Par rapport à jaune. Baby, soit métis, ton a jaune, non? Bon métissage dans des soies cabido. Cause à la coque comme Mdele. Yo saka Mdele. Mdele attend de l'autre côté. Ce gars botti sur moi, noir, il y a ça qui te quoi, tant ça n'est ma bé. On a 50% beauté. Kana race. Ako boba bino la race. O métisse en bandara, bo ya bandara de métisse te. Bazoba. Yambandaka pe métis. Yambandaka nana. Yambandaka pe métis kaka. Mais l'oiseau d'or baba t'as gâté, n'est-ce pas qui était? Baba mbéto. Ah là là. Massage. Et l'eau morte au bébé, le carton là, on a la foufou. Les alipés. Pour le chocolat, on peut ça na ba jus. Foufou les alipés. Foufou bela. Exact. Mais on y a congé. Moi non a sokolinga mutwala neti na lala. Na yo kapela mutu pepele. Aniki on peut être ka linyuka. Apa nika oso ya linyuka basani, so nga sani. Ta maboko mwana kitoko so fina mutu. Na kila ba couille chevelure. Il faut moi chevelure. Bon, l'oiseau d'or est un américain tel. Ce peu aux appels à poser au monde en aïe. À tous nos voisins. Oui, caca. De toute façon, Madame Christelle aurait pété quoi voisin.
nayebi ke bokrakanga makasi bolulanga sese mpo mamulo azodoko osanga sikoyo nayebi eka mingi te bokrakango to bokrakango boyekaka bozoka ya bino soni te naotika ya bino adresse naotika ya bino adresse mambutu oye nayaka mpe chaque jour te oyo olobo mama américain oyo omonanga pamba namona nanga yo te oyo osali no suki no basali yo waw obwaka bino waw obwaka mi fille fille ebonga abwaka mawaw mais bosila botikalanga mibale bofingaka mokili eza ya nzambe motu nyonso asilaka mpenza bobambana mabe bobambana lokwa moto ake komiboma so alobi akwea na 12e niveau likoya baniongo akwea boake ekwela ferrari ya bato siko akufi te ifo afutaka baniongo na ferrari mama problème c'est problème botika bana bavandaka bana bazalaka mosika ya mamu na biso bino kasi ngai so voisin botina oyina na oyina mwane te ngai na motema nanga naa capable ata obokola mwana voisine naa capable obokola mwana voisine bien nasokoli ye mpe nalatisi yake mpe classe botika bana so aboti bien mabe te bino kasi so aboti nga na osilika to na oyoka zuwa ewalanga te au nom de jésus oyanga te osalaka zuwa te na omonango mpe mabe te aboti mwana na ye charge na ye atika siko kofinga mpo mwana efase éducation ake mosala atika kotalela bavoisin po baolesa ye na mwana na mobali na ye eyebi ke bosepela mpe baproblème mpe basela bino mpo charge oyo bozwaka no ya ye mo motu manaja ye mona motu bazwaki na charge sikoyo ebakisi charge ya mwana na mobali mais bamakasi batongo bazwaka na charge félicitations Zizi Colasco, merci beaucoup. Merci Ochun Bumba. Niketi Joao Umba. Merci beaucoup. Problème de somo. Wow. Nangasiko yanga le mingi te vu que la mbuntu te. So moni mo to ko katanga ba pola elungi na proposer au pays katanga. Katanga ba pola elungi botala ngo na métis na problème te. L'oiseau d'or on a métis makasi. Dans la tabokati, nous allons à l'ibandité. 2 jours après Covid.
Bon, bon, métissage nanga. Eh, bon, quand tu as su qui peut mettre à l'issue, ça va gérer. Donc, le roi a un métis en bandara, c'est un seul métis en bandara, on a su qui tire à mise. Pour la bandara, on a su qui tire à mise. Bande qu'on a Équateur. Voilà la honte. N'est-ce pas, Madame Christelle? Et bon, bah, tu vas y aller live. Les boys, Madame Christelle, Kandanda, Tiki, Canal, plus one. Bah, oui, on a YouTube, bon, tiens, on a YouTube, pour niveau Canal, plus au fond, d'abord, droit d'auteur. Il fait ça, il va katater, bon, tiens, on a Facebook. Comprendre de belles sous la route. Essaye. C'est l'hôtel. C'est un petit problème. Bon, tu vas coller ici. C'est ça, nous. Non, non. Non, Willy, Nakatala. Nazala ba point noir T, nazala appelle à bouton T. Ce monde dans le bouton, il sera toujours périodique. Nazala point noir T, appelle à bouton T. Ba masque, nanango mais natira ngo trop T parce que navanda trop landa coûter. Je suis tout occupé, tout en busy et tout. Or masque so tiango, il faut oser là. O se maquiller au bima bongo et tout. Oser là. T'as Jemima. Aluka Kota. Conconzone. Ça va? Où tu vas? Bonjour. Fais bisous. Bonjour, ça va? Je vais passer les bas donc du coup ça là que nana ba masque de beli coach atinde la main na ta ngo penate coach mo te mo tombo ke la ka bino coach hotel e mo tombo ke la ka ma be na ta ba masque na ta ba ni en fait nana za trop nana trop musala trop mbongo trop beauté penate hein. Now the manager. Et ça team Amérique avant. Non, là on fait la barbe. J'ai mis ma bonne Rachel. Rachel, bon nouveau marié.
Gaso bamoni bongo babengaka ti alo yaya totala o comme ça moi libanga baleki na ye bakokonzoni Rachel, Esther, Jemima, la petite sœur Yana. Oh, moi baleki na ngala musika kuna pembeni tenga na mami. Eh, ngata na jeune fille, bon jeune fille ba Jemima. Bonjour, bonsoir, vous allez bien? Ngana mami. C'est une de mes clientes aussi. Mais ngana yo na ndimango. Eh ngana mami. Bon ngata na jeune fille ba Jemima. Na Jemima. Si on pour lobe elle a même pas 20 ans. Na boy na revese. Oh leki na ngai. Na boy na revese. Jemima na moins de 20 ans. 20 ans kuto ko le lope lobité. 20 ans ni ana musika na ye. Les amours, vous voyez comment je change à petit feu. Je commence déjà à changer à petit feu. Encore la Paul et l'ongité, beaucoup de tiens au pénaco, il fait couche.
ndenge osala bavideo nona mai nga elingana na style Elastique wana otie okanga makasi adégage non ça va toujours okenga na oloba nga kokama alese te et trop de lieux dans ce moment-là. C'est moi, ça, on est qui t'a boué, et je m'en ai dit. Même la peine, on doit bouter dans la vie, et dégager les milliers. Vous voyez le deux avant de dégager. Sami kila kuka ikitangani techa na malezi katika hiyo pole kwa mama yote hiyo pole kwa mama ndeke ya wolo na lingala chez l'oiseau d'or hein? Hein? Après maquillage, non, rien.